Voilà, lelo tozo lobela likambuya fête otozanango mbotama ya tata Kisolokeli. Merci na tutu ba olanda ngai vraiment. Avant na bande émission na ngai bande kolanga. Nazotela bino na vidéo moko ya mukuse. Tambo kotala vidéo wana nde tokozonga sikoyo na émission. Bozala toujours branché na chaîne na bino Francis Kabalenda News. Oya yela rabino ba émission Kimbangu Nzambe. Merci beaucoup. Tolanda. Voilà, on va photo na yabiso ya Afrique. Ndenge ezalaka. Ah voilà. Oyo na kati ya musée expo. Voilà, photo papa Simo Kimbangu. Photo papa Kisolokeli. Tani batie na bandeke bakomi photo ya papa Kisolokeli bakomi botala bien. Bakomi Dieu le créateur. Dieu le créateur. Bandeko na ngai Dieu le créateur. Siama Kimbangu yango oyo. Voilà. Na kati na musée ya terre virane ya Belgique batie photo ya papa Kisolokeli bakomi Dieu le créateur. Voilà, j'espère que vous l'avez vidéo, vous comprendre si je vous comprendre qui est papa Kisolokeli. Papa Kisolokeli na banda suko expliquer bon to kota sur du solo la vidéo wana to continuer on a expliqué bidon papa Kisolokeli très bien pour boyer baye. Ba o baye biete. Donc papa Kisolokeli aza mwana liboso ya papa Simo Kimbangu. Mwana ya liboso. Abotami le 12 février 1914. Donc, tangu tata Kisolokeli azobotama mabele ningani. Satan ningani tellement abwakaki na mabele a comprendre que banzambe bakomi suba yako vanda na mabele po ba utiliser mabele na bango non eko simba te asepela te. Aboya yango monaka guerre mondiale 1914 guerre mondiale mabele ningana guerre mondiale ya makasi ko bota ma tata Kisolokeli ezalaka donc grave avant la kota na sujet ya makambo na bete bino histoire lisusu ya papa Kisolokeli na koyebisa bino eloko mo bandeko na ngai bino botiaka tembe ke tata Simo Kimbangu aza nzambe te bozalaka na pasi boye bake nzambe akita na royaume Congo. Nzambe akita na royaume Congo. Saint-Esprit s'incarne na kati ya mutu, s'incarne na bonzoto na ye oya kila na lingi na ye. Akiti na royaume Congo. Sikoyo batu balobaka mingi ke yango banzambe abota makaka na famille moko na expliquer bino eloko moko. Tangu nzambe asali mokili na ye na likolo kuna ye moko tata nzambe amikaboli fois 3 Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosanga. Amikaboli fois 3. Tango amikaboli bongo, mais amibimise lisusu pe kaka ye moko. Donc ye moko amiboti lisusu misato. Yango bomona ko tobaka 3 égale 1. Siko na misato wana ba pona ko sala yo moyindo ne lilingi ya 3 égale 1 wana. Babike tango bavamba kitana se tango bawoka ki Satan kolo Yesu ndem asenga ka basala moto ya lilingi na bango. Mystère nzambe mingi bayeba kango te mais so komi na Saint-Esprit makasi bandoko zwa e moko ko vanda boye likamo boye révéler o kaka pamba boye o comprendre likamo ko bandai ko yeba te ezaka mystère nzambe. Alors nzambe Kimbangu na tangu ya kala amiyelaka na mokili te bako bayebaka histoire te biso ba noir toza na histoire na biso ya makasi toboyi te ke déjà aboza na Bible
la Bible nous dit toboité mais cause la limité dans la Bible nous dit miyeba kiyeyo moyindo uta wapi zonga kana source na yo cause la ka limité te po ata mondela linga koyeba nyonso alikaka découvrir nyonso mais bino bolingi ba recherche te bolingi ko découvrir te kimbangu déjà na tango ya kala na bakoko na biso babandaka déjà ko sambela na kombo na ye na tango ya kala ya bancien des anciens babengaka ye ntumose bakoko na biso ao bakendaka na ba Egypte wana babengaka ye ntumose ye mutu apesa yango science makambo nyonso mais lelo soki okuta futata simangi bango na Egypte okuta yango tête Moses donc yango wana ntumose babalola yango tête Moses tata simoki mbango na batango ba mama bafuta mama kimpavita tata simoki mbango azala te me babikisaka bato na kopso babika kimbango fula mwana lamuki kimbango sala ba mwana abiki me bamona ye donc baosalela sikoyo esprit mais ezala visible te tokomi na 1887 tata simoki mbango ayeko apparaître tango ayeko apparaître wala siko atiena satan distrait azo se distraire azoyeba te allez tango siko ayeko kutana mama mwilu akoli ayeko kutana mama mwilu abali mama mwilu nde babandi kobota mama mwilu azali ya na mwana liboso ya mwasi siko tango siko bayeko bala na tata nde bayeko bota mwana liboso tata kisolokeli oyo bozomona siko histoire ya tata koyana ye mabele ningani satan azali distrait yebaki te ke ye moko père ye le saint esprit azali na mokili na ye tata simoki mbango azala na ebandeli ya mokili azalaka deja na ebandeli ya mokili éternel bobondelaka bokomata bokili ezaka kimbango abikisaka bino malgré boyebi ete place nyonso babelaka kombo na ye ayaka malgré babengi na éternel amiyebaki ye moko amipesaka kombo wana kala po ayebaki bato bakobondela mpe mingi na kombo wana satan azalaki distrait koko ya Dieu le père nde mobele ninganaka yango mona bitumba oyo ya makasi siko bino moko bozomona botali video na kati ya musée ya Belgique bakoma papa kisolokele nani na kati ya musée ya mindele bayebi na bango ke nzambe akita na royaume Congo yango mpo ba distraire bino basalaka nini so basali ba video ba photo ya église batajoma batambolaka nango omona bato ya bien ba mindele bato ya passe ba indo satan moindo donc basala nini ba distraire ba ange mindele lelo so batseli bino photo ya ba noir ba ange boko ba obandoki siko bino bolinga ange pembe ange mondele abimela yo mais ange noir oboya poso na yo okolinga ngote histoire ya poso na yo il faut Hollanda mais okoboya yango okolinga te histoire ya poso na yo o na ndenge ni okoboya tala l'église ndenge yaka l'église ya mindele bato bazotosa mais so ba église kimbangiste posani bato komo seka église ya bandoki église ya bakoko nzoka ne royaume Congo nzambe akita wana Dieu le père abotani Dieu le père tanga botami tata kisolokeli ye tozolobela ye wana za na kati ya musée bakomi die po bayebi bakoyebi so moyindo te ye déjà ba limité na Bible tu es limité la Bible nous dit nzamba za molimo amona na kate la Bible nous dit ale o bakoyela yo okundima te okoboya kaka ya biso banda ko sambela tata simengi bango nzambe tozwa pe maudit tozaka pe ka maudit suka wana ndeko zala pasi na bino ubiso deto wana nzela ya solo atata simoki mbango kianga ni mulimo mosantu nzambe bokoluka nzambe bozwa ete tata kisolokele tangwa ye bazwi ye na age ya 7 bakanga na age ya 7 tanga bakangi tata simoki mbango bayeko kanga epe eloko liboso bayebisaka ye wamona kaza mona muke basoda na bendi ye mupanzi bayebisi ye soki batuni yo tango na jugement so batuni yo tata na yo abikisaka bato loba abikisaka bato ya solo te bato wana bazalaka na bango kokufa te bato wana baza na bango mobimba eza nango baje na ye alobi te nga tata na nga abikisaka bato bakufa alamusaka bato bakufa asalaka mambo solo
asala mambo lokuta te atelemisaka bakoka ya solo alamusaka bibembe oyo ekufa aboyi na biyo mona muke est-ce que yema mona ndenge na bitenga na yebi bakangaka papa Kisolokele po azalaki attaché ya papa na ye donc ye moko nzambe amibimisi misato amibimisi bana misato po ayebiki oyo azwa kosala na mokili akoki kobota teke akende kobota na basi mususu kote mbu non ye moko amibimisi misato kati na ye po aya kosala na bango po batrahir ye te po banzoto na ye moko trahir ye ndeni po ayebaki makambo minene ezoya na mboka na biso ye moko balobaka o tata Simon Kimbangu asala ye mpe azalaka esclave non bato mosusu baoloba bango mpe noir azoloba bango tata Simon ye mpe azalaka esclave nzambe aye koniokama mpo na yo kolo Yesu aya koniokama mpo na yo moyindo malgré batosa na bango ye te yango wana tata alobi te ngai molimo mosantu nga moko nakende mais nakokende nga moko te bino misato mpe ifo boya bana na nga do bakoma bana na ye me ye moko bakoma siko bana na ye bozomona tata Kisolokele batuni ye bongo babino tata na nga lamusaka bato babi yo na age na yo oyebi ndenge na binga na yebi yango balinga bakanga ye po abande kotambola na tata Simon Kimbangu bayebaki ke ndenge azotambola na tata Simon Kimbangu boye en tout cas makambo Kimbangu azosala ye mpe kosala yango vomi fo balongola ye kote na batia ye mosika bazwa bakenda na ye akomaki kofanda na basango na batiela kuna nde akomaki kofanda na basango donc kendaki kasho me kasho moko azotanga akoli kuna do balingi balongola image ya tata Simon Kimbangu basala effort me bakoka te kaka na batiela na bakutana mpe bamystike bakutana mpe makambo na bango neti bata moko boye tata Kisolokele azo beta flit baisa bango ya 20h bozalaka na kati ya école bozalaka libanda te baza na kati ya internat mais siko papa Kisolokele azalaka deja azali libanda te mazaki pembeni abetaka ne flit na ye anolinga obeta flit makasi mais papa Simon Kimbangu andobeta flit tango azobeta flit na ye mbala moko abe ye abimeki Kisolokele nga nayebisa bino ke bovandaka libanda te 20h soki koki fo bokotaka na kati yo osala wa nini azi akangi ye akende na kasho akoti na kasho ekoma alobi na ntongo babandi koluka abe baluki abe bazomonana te bamoni Kisolokele batuni ye abe nteli aza wapi babi bino ye moko alobaki ke tovanda 20h soki ekoki tokotaka na basali tovanda libanda te me nakenda kokuta ye libanda yango nakangi ye na tie na kasho donc ye moko abe wana ayebaki ke ake kotia Kisolokele na kasho me aye kosutuka ye nde aza na kati ya kasho Kisolokele aza libanda akomprena te akota ndenge nini elekela ye nde babi bake kobimisa ye moko azokamwa nga nakoti Kisolokele awa me nakomprena te nga nakomi awa ndenge nini abandaki kokamba azokomprendre te tata Kisolokele akende asalaki mingi kuna azwaki tana bango nde ayoko tematanga mpe na bango makasi ayokoma administrateur ya territoire ya Tiela ntango ayokokoma administrateur et puis bayokoya na kini bakomosala mpe ana kini bameka kobosanisa ye makambo nyonso ya tata Simon Kimbangu abosana te akobosana ndeni me basalaka makambo loko pote nga balati nzoto omoni kolo soka alati nzoto akosala wa makambo loko mwana si azokola bino bozoma me amikitisi na ye bino bomona ye kaka aza mwa moke me nzoka nde aza mokolo na bino ye na mokili liboso na bino me amitie na ye na place kibo mwana amikitisi mimi tata Simon Kimbangu ntango azala mokie bakobanda basala baja kobwaka mabanga na bakambarade na ye na kambarade andotambola ne mingi papa kumpenda soki ye abwaki libanga ebongwani pigeon ekei wa me amona ndeko nde kambarade mosu akobwaka libanga ekei ye me ye soki abwaki ebongwani pigeon ekei ya makambo okozwa yango wapi so na église kimbangiste te baréalité ya mokili le vrai Dieu akita kati na biso donc yango ozomona ke nzambe ye moko ndimaki aya kose sacrifier aya komi nyokwama asouffrir mpo na yo ozwa bosomi
Pona yo moindo, otele mapeli boso ya batu, oganga, telande siko to komi kolata. Est-ce que biso bande tozaki na pouvoir ata kolata bo? Est-ce que biso bande tozaka ata na bandaka kovanda? Est-ce que biso bande tozalaka koloba? Tozalaka koloba te. Mais lelo to komi pe na kimia, olali pe na kimia, olamuki na kimia. Grâce ya nani? Iza kimbangu te. Kimbangu déjà tango zolo bade moindo kozala bokoza. Ye moko nzambe alima ne ko se sacrifier pona yo. Yango to mona lelo pe papa ki soleke bandima ko se sacrifier. Po kaka na yo, bango satu, les 3 personnes en die. Mayaka awa pona ko se sacrifier. Siko tango ba ye. Bako baza misatu. Na tata na bango. Donc ye moko tata mi kabo lisusu fa 3 wana. Ale bango misatu wana. Tata de lungana. Ndenkolo Yesu. Oyo asalaka 30 aumelaka te. Ayaka na mokili oyo. Aumela te, ayaka po abikisa biso esimbaka te. Ye wana kolo Yesu. Siko tango bango bapote bakiti. Yo kanisi nkamba wana. Esika bango bakitela. Esika molini Jérusalem. E likolo kita na mabele. Eza na kati ya nkamba. Siko tango nzambe azobota. Tata Simoki Mbangu akufi mi abotami na nzoto papa de lungana. Papa de lungana abotami kati na ye, kati ya mwana na ye. Ye moko tata de lungana kolo Yesu akufi ami boti ami pekaka. Ado avant akende déjà mi botelaki. Ami boti boko mona ka lokola ba aventure wa maboma wa batolo yengi bo fingane bo fingana me bo regrette ba histoire oyo c'est important faut boye bakango. Papa de lungana avant akende déjà ami boti ndenge papa Simoki Mbangu abanda asalaka na kala alobi déjà na 1918 na kobotama ye moko ami boti na kombo ya ngenda ndenge pe papa de lungana asali ami boti na kombo ya Mbenza ya papa Mbenza bozomona wana so baloli Mbenza nzambe ye wana kaka ami boti pe kaka na kati na ye moko ndenge kaka tata na ya salaki ami boti na kati na bana na ye misatu ndenge ye pe asali même papa kisolokele ndenge alobaka nkombo na ngai kisolokele komi efingelo nazali na bomo ibino basoboyoka banzambe bakufaka te. Siko tango wana kolo Yesu abotaka te. Minzamba prometaki ya koya na mokili pe kosala foyer kobota bana. Nzambe ye moko asala makambo ya kobota. Oya yebaki kitango yepa kolata nzoto pe akobota, akovivre lokola yo nanga. Mais azanzambe. Siko kolo Yesu tatanga tanga bota kite. Bango nyoso misatu yo kobota ba pe kaka lisusu epai na ye. Quand beza nouvelle Jérusalem, ne mo senga nzamba ki kobota relation na famille non. Akobota makana kati ya banzoto na ye moko oya divisa ki fois 3-4 na ye. Siko nouvelle Jérusalem eza bino ba senga tata ke kobota masoki wapi. Bino makamso ba comprendre na kate. Talaka tata Simoki Mbangu bakanga ye me basoda bazalaka wana ba okengela nkamba. Ba yeba kiteke musala tata Simoki Mbangu apesa ki ba mbozala wana. Bokengela nkamba o nyoso okota babengani ye donc tata Simoki Mbangu alingekeza la bon o déjà bokangi na bino siko boko surveiller nkamba point basala combien d'années ya ko surveiller nkamba basoda mindele donc mutu muso okota te donc yemo tata bia bino botikala wana pona ko sécuriser nkamba wana pour place makanda ezindinga ba partout dans le monde ba baza par-ci par-là bakoya bakosuka kana nkamba wana nkamba donc nkamba de source nkamba nde libota ezala bayindo mindele tokosuka kuna esika nzambe abotami esika nzambe akosalela ba réincarnation donc bango misatu ya bule ba ekobota mpe kaka na nzoto ya kolo Yesu pona tango ya kala azwaka abotaka te yango wana atika mwana te eloko te mais tango aye batata bango nyonso misatu papa kisolokele boyokanga bien makambo ngana zeli eza très important bozalaka prudent ya kofingaka batata bato ebele bazolobaka n'importe quoi na batata etali bino tata kisolokele akufa te aza na bomoi ayokaka bino alors boyebaka kenge na kati ya abotami kaka na kati ya papa de lungana mpona nini papa de lungana ta wana azwaka ayakaka kokisa
oyo yelaka batindaka ye pa tata Nzambe tata Molungu santu tata na ye papa Simoki Mbangu atindaki ye aya kosala oyo asalaki esi ekokaki donc ye esengaka kaka sala 30 ans mais ntango aye na turo Nzambe aprometaki ye kosala mikolo ebele yango papa Dalungana asalaka 80 quelque papa Dalungana mpona nini avandi na 30 wana donc abakisaki yango awumelaka na mokili bato ebele bafingaka papa Dalungana atangaka soyi motangi soyi wana yo kanisi tata nde bolukaka boye bakolo yesu ke aza so ndeni te tande amikitisa tande nga mitaka na ye amitangi soyi po abiki bakoseka ye sikoyo oyo aye bayebi ye bakoseka te yango azwaka 80 quelque ya mikolo ale batata bango moko bamibotani kaka epai na ye bozala prida bino bato bofingaka boyebi miracle ya Nzambe te tata Kisolokela akufa te tata Kisolokela aza abotami kaka na libumu wana donc batata bamibotami na bango susu kaka na kati wana okoyeba te okososola te lelo soko tocelebre tata Kisolokela bino bocelebraka tata Kisolokela kaka ndenge bozomona kaka ke akufa tofete me biso toyebi ki azali akotika kozala esika mosusu te ou nouvelle Jérusalem nkamba oyo atikelaka biso avant akele tata Kisolokela fungola lingomba te asala eloko te nkamba esika aza tabolukaka Nzambe akebotama esika mosusu non bosalaka erreur bango babotamaka na nkamba oyo bayebi ntina mboka esantu bayebi ntina yango wana nkamba wana mutu nyonso ozala parci par là osukaka na nkamba ezala osali ndenge ni nkamba ozali sika okende te nkamba wana kaka tata Kisolokela aza kuna sikoyo nabeta histoire ya suka tata Kisolokela ntango bauti tiela baye koya na kompani oyo bandaki kosala administrateur bazalaki na babiro na bango na ville na kini bazotravaille sikoyo mokolo mosusu akei na ba maison oyo ya Kinshasa wana ya bamindele akei na ba maison mindele akomi kuna akoti na maison moko ya mindele ntango bamoni babengane bima nègre yo moni maison oyo nini esika oyo eza ya banoir yo moni esika oyo eza ya banègre po okota awa bima babengani ye ta babengani papa Kisolokela ayokaka mpasi makasi azongi bazalaki na bakle nyonso ya babiro azongi na ye na ndako avandi batala 14 heures ntango ezalaki heure ya repos Kisolokela azoya te babengi ye bake koluka ntina ndako alobi bon naza fatigue na oya te bozwa bakle bazwi bakle mo bakle wana yango kaka bazala nango bafungola babiro na ndenge nyonso simba te bakle wana efungola te bazongela ya Kisolokela bakle ezofungola te abi ngai aexpliqueki bango kanda oyo azalaki nango oyo aboyekoke mosala bina kotaki na biro moko ya banani ya mindele babenginga nègre babengani ngai yango esalinga mpasi nakoki na ngai koya mosala te bake bafungoli babiro eboyi kofungwa bake babondi tata Kisolokela aye koya akoti na biro akoti wana fungoli babiro yokanda na ye wana se manifestaki ntina bakle nde siko mindele wana baye kozongela kolo place wana balobeli ye balongola etaka balongola na fu bazongisa ye na Belgique po makambo oyo ye asalaki papa Kisolokela alors histoire na ngai na ye la bino bandeko na nga yango oyo Nzambe akufaka te azali tata Kisolokela azali les 3 personnes en Dieu bango wana yaya tozalaka na Nzambe yango biso monaka biso tolo bango na fier talaka kombo Nzambe Dieu le Père tata Kisolokela umato kita mosusu azate taka tolo bango na fier po toyebi ntina po Nzambe bino bokansakaki aza invisible aliaka na biso amelaka na biso donc c'est ça oyo na ngai na yela bino yango wana tomani à la prochaine. Bye.